Et ça, je vous dis, ça me pousse à dire merci Seigneur. Amen. Et je sens vraiment que je suis aimée. 2024, bon film de Belvin à Nyonso, mais Belvin au matin. Aujourd'hui, Madame Belvin Lelo Boé en Europe. C'est-à-dire, alors que les fan naïe, à ça n'a bon côté en Europe en haut. Mais c'est lui qui a temps et qui a calendrier, a commencé Sikoyo n'a posé. Comme Madame Belvin avant à Kenda, il fallait attirer la biso, na Gibertière. Au moins na coffre fort, parce que la film na biso, moi la film na biso, ou ya biso. Ok, non, il y a qui, mais on aura le temps de regarder et de regarder. À Bruxelles. Bon, Bruxelles, je suis là. Au sol de Bruxelles. Tout doucement. Tout doucement. Oui. Est-ce que Congo et que les Yendenge Balelia Jani, et ça na poto na Kinshasa. Est-ce que na liwa na ye engoulement automoni batu baye na poto et la place batu na matanga soki moto la famille na ote a connaissance note mais un artiste du pays oh, il a été soutenu na ba diaspora to mona ki bango nazali du même avis que papa na biso Elombe tango asali discours ni à partir ya nécropole alobi nini. Chers collègues comédiens, est-ce que les loboé, Tokundi Djani, Tande Mokile Ningani, est-ce que vous pouvez se les loboé? Faisons une introspection. Tomital, Lobi Tournayo, est-ce que Kishase Golelayo, Nako Swana, Nako Finga Nana Baninga, si, est-ce que Kishase Golelayo? Ah ben oui, hein. Ah ben oui. Je suis la giga, la star, votre star du moment, c'est moi. Hein. Vous parlez de moi par-ci, par-là. Non, on a moins de temps, matin, mais pas au Lukaï. Et Baliboso. En tout cas, vous savez bien. Et là, c'est que nous, on a peine à mousse. On a pas battu un combo. Pour la suite, on a un combo. Et c'est un peine plaisir. Ça dit non, ça va bien. Kitoko. Bon, continuez. L'accueil chaleureuse. Bon, mon wana, Karine Pala Wenge, Bayambani. Est-ce que nous faisons des années? Karine Pala, star. Bézi, star. Vous savez, ma Bézi, on a la patronne à Poutine de l'écriture. Il y a un film, tout au like, film mini oyo, Gabé de Mitos à coma et Zati. Film mini oyo, Tété à coma et Zati. Mais Bézi, on a fallu qu'à Miss. Couple à danger, ma belle-mère. Oh, comme vous la Belgique, niveau à bomba. Na abi na ngale kinanga, tala boy bonga. Oh. Et bon mon to ba finga repoani. Muto sa bola ma boy. Ba collègue ne ba comédie ba ayambi bango na restaurant. Si ba na restaurant, nyonso ba meli ata 50 ba bimisike na frais à madame Belgique. Côté kuna Léanda ya ayabi ba collègue na ye parce que Léanda azajika. Léanda azajika. Léanda ayamba collègue na jika. Bezipe azajika. Omundenge no sepela mangamongo. De quoi mitos au perdre. Tina matango perdre. Tina matango valeur exacte. Yango faut besoin akaba 12. Moi ba 12 besoin qui toko. Nalisa ba camarade aux Zalata. Pour camarade à cela qu'on s'est mis dans bon côté. Et ce que nous pouvons rater. Parce que là-bas, chaque cas, il y a des exceptions. Ce qu'on a là-bas, pour excepter Zate, je ne pense pas qu'il faut excepter Zala. Parce que là, quand il y a des femmes, des entrepreneurs, il y a des ministres, il y a des députés, il y a des enseignants, il y a celui qui est professeur, il y a des cook. C'est pour cela que moi, exception, qui bozo ba yamne comme le kamwa trop beaucoup la tina ba valise comme on nga besoin à ça net ndeni na le bi ya ndeko na biso wa mu pousser na belle non le ba bete ese yo na le leçon de morale na repesa même si on ça la ba tu reproche au contraire la ba tu reproche ndo sala ki wana te et c'est yo crédible yo. Vous êtes crédible pour faire la télé pour nous comédien qui non. Mbalalanga liboso
namona ke bakomedi basangisi mbongo ape bango moko bati bavandisi mama vasina bato bani kokabola mutu mbongo moko neti okopesa nga yango leso de morale yo ese mutu akalmaka masolo lokuta mpona konui bato na internet $10,000 moins 2500 2500 bapesi mama moins 300 ya ve moins bana eza 500 bana baza a 7 3500 moins 3500 ok moins 2000 saka 2200 bapesi bana kuna là moins 2200 bapesi bana nzambe na ngai ona sala ndenge mpona bafasaka wapi moins 2200 ok 2200 bapesi bana kuna eske ka 1500 na 1500 wana nde bazana bape na droit carburant azala leki ya bayaya baleki. Pourquoi je dis ça? Quand bino lelo be na génération ba mpuku ndebo bunisanga. Mais à part singaulingini, à part nani bino génération ba mpuku. J'aimerais bien les aimer. Ba vie. Kali 1500. Kuna 1500 na essai. Ata mai ba ko melate. Yo lia kam ko saka mbongo na komba be ya Belgique. Tongo me il faut ko futa na nani mbongo. Yo mtu pesa Belgique 10. Chaque 17 fait du moupe la Belgique un dizaine ya makabo to finga na kombo na. Obi ya la patrona na tindelio mbongo. Madame na tindelio mbongo na Orange Money. Tout na maman avenir ya chaîne wana eza wapi po chaîne ezo limwa to mo la chaîne ndenge ezo limwa vous avez la matière que na meliango babiloko abonde gabe de mitos il faut ça là même qui presse era ok mundi agenda qui presse lui osaka tembe na sise yo sise na masinga te sise na musala beza na sise na masinga te na musala asingaka mutu te asalaka nde musala komaka nde bafilme ko succès nde yango wana yango esalaki ntango ayeba tu bakamera to ye liboso ya belgi yango nde abengaka lampada ntango yo olukelanga malheur nga nazokendi na nga kala 2024 tosa su ba guerre ya koswana te tosa su guerre na makambo emonana komasi na kitoko nzambe apambolo voyager yo moko na bafrère na yo sans délégation sans oyo batindinga sans oyo bameminga po moto amemaka wana aza na motema monene un jour akolemba mpe osuka ndeni. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Voilà, appelez-moi la maman de 5L, Jemima Ibele. La chroniqueuse, la paniqueuse, la dérangeuse, la femme du patron, la giga, gros bébé de la presse.
En tout cas, je suis très émue de vous revoir encore, très chers téléspectateurs, à travers l'émission Analyse avec Jemima Ibele. En tout cas, moi, face à vous, question de parler de l'actualité, entrer en profondeur. Voilà, nous avons dit que tout le icône Janify, tout le et puis on a eu à voir dispatching Yambongo, voilà, des partage en bongo. Il y a eu des avis partagés. On en parle dans cette analyse et aussi Tolobaki biso to sala makamuna silence. Et pas la besoin maquiller l'été, tu dois battre matalana te, tu dois battre le yenge te, tu dois battre kimia, makamuna chose a toujours la douceur. Au moins des moments comme une poto, ma lembe tout doucement on avance. Tout doucement on avance, tout doucement on avance. Les loboué, tous les lots tour à nine, et tour à bas, il y a battu Europe. Maman est Europe, papa est Europe, il y a Europe, balé est Europe. Mon appel à Bango Poutine de l'écriture, maman Kioma, David Kandila patrona, donc le choix de l'excellence. Voilà. Je salue famille Botamouba, Jemima Ibele de partout. En tout cas, je vous aime, je vous adore. Na elame moi mingi, na kakable moi koleka, na leva moi fort. En tout cas, merci beaucoup. Na basouté na binoa. Merci beaucoup à la grande H, Madame Sakina. Merci Nayo. Merci beaucoup à Maman Bouchite Koufi. Et merci beaucoup à qui encore. Merci beaucoup, na Pesiwana, Maman Martine Kilanda. Merci, Maman Martine Kilanda. Merci beaucoup encore une fois, Yalifiki, na Moniwana FM 4 fois Bossa. Merci beaucoup à Honorable Jean-Jacques Dinganga. Depuis Paris, Honorable Jean-Jacques Dinganga. Bonjour, Nayo. Tout ça, n'a jamais Ibele. Voilà, maman Michel Nzumba, la maman Chéra, moi aussi, Mamita Dina. En tout cas, merci beaucoup. Tout le belaka makambo ekoleka sur la toile. Comme vous le savez très bien, bon, la femme a master, bon, ni master, est dans la peau de la femme. Donc, ça veut dire que non, à quoi n'avait pas cité, à quoi n'a pas charge, c'était que mon bali, bon, par rapport à Azmak Aziza, na bengi Aziza loko la femme moko ya Zoua, mais Zoua moko ya bien te, au peut que sa vie na yo, que ça fait futur na yo. En tout cas, et que c'est dans la bâtiment tout, ce que dans moi si on a mobile na, mais peut que recadrer moi mon que Zoua na yo. Ça Zoua non la moi nzela pour que l'obinango et ça la sonité, l'obinango et ça la passité. Voilà. Dans cette analyse, on va essayer un peu de parler. Bakundi Janify, oui, en tout cas, honneur Oyo, Janify Azui, Franco Nabiso, Mobutu Nabiso. On se demande, ce que le comédien Moussoussou a Koufi, est-ce que, honneur Oyo, ya Jani Azui, est-ce que Congo et que les Yendenge Baleli ya Jani, et ça na poto na Kinshasa. Est-ce que na liwa na ye engoulement automoni batu ba ye na poto et la place ba c'est na matanga ce qui moto la famille na oté a la connaissance note mais un artiste du pays oh, il a été soutenu na ba diaspora to mona ki bango nazali du même avis que papa na biso Elombe tango asali discours ni à partir ya nécropole alobi nini. Chers collègues comédiens, est-ce que les loboé, Tokundi Jani, Tande Mokile Ningani, est-ce que vous pouvez couper les loboé? Vous avez pour fan pour la songi pour la bande de comédiens. Vous avez pour finir collègues nos comédiens. En tout cas, message est dans la colonne. Bateau ba koleka na télévision pour un 30 pour un 50 $, ba pesi yango pour annuire image ya ndekone comédien comédienne. Ba za na réseaux sociaux. Message de la femme Elombe, c'était un message fort d'un papa, un message fort d'un icône. Où la bande théâtre depuis la groupe Salongo, a une expérience à théâtre. Ah bon, le théâtre a biso le lieu de la beauté. La calane a dit Elombe bête le kobe, mais ça c'est bête le kobe. Mais le comme Elombe soko bête le kobe. Ba fingi yo, le ma fingi côté na kati ya musala. On ne sait plus comment comprendre les choses. Mais ça s'appelle Elombe. Et ça, le message Oyo est touché dans ma casse.
message oyo est touché ngai vraiment makasi. En tout cas sans pour autant que na loba na otika bino bozo image ya ndenge papa na biso Elombe a lancé un message kuna na kati ya nécropole pour la ba comédien nyonso parce que la qui parole ya papa wana alobela ki nani alobeli Mbondo alobeli Yagabi alobeli Matete alobeli ba comédien oyo bateka molimo pour na $30 $50 pour na koni ba collègue na bango pour mukolo moko tenga na mona na plateau na nga ezala mams ezala la patron na ba fandi ba ofinga ba comédien na mona te mais ba comédien au contraire ba fandi na rapport na koni ba ndeko na bango alobeli Kosilika miyebi non alobeli donc il battu surtout oyo bosala ramadan on prend l'image de papa na biso le patriarche papa na biso Faustin Soukari Elombe et puis quand on va revenir on va essayer un peu de commenter pour tout côté na likambo na biso et lelo na ata problème c'est on avance merci que notre présence ici le bosso corps yande qu'on a biso a interpellé biso. Si le monde a afflué les lobatala banlé la faille va honorer. Si la République, à travers la fondation Denis Nyakero Tshisekedi, a honoré cet artiste, c'est parce qu'il a su faire son travail. Gianni Faye, surnommé Mobutu, déjà le nom de Gianni Faye, qui n'est pas le nom, papa na maman va pesa qui est, Eza Kombo, Azuna Chic Chok no Yenge, Asali Moussala, il y a Ngade Dangadios, à l'ati pour ce artiste Kino Yuanai. Parce qu'il ne s'est pas défait du nom de Gianni Faye. Obenye Mobutu, Obenye Luambo, c'est tout ce qu'il a su incarner dans Moussala. Ça veut dire qu'il va être Tikali. Faisons une introspection. Tomital, Lobi Tournayo, est-ce que Kishase Golelayo? Nako Swana, Nako Finga Nana Baninga. Si, est-ce que Kishase Golelayo? Est-ce que famille au Sangana autour na yo Mtoutiaka, Songi parce que comme vedette na libota na yo? Chers collègues, ici Kamatanga, ici ka to s'interpellaka. Kistar et Yaka na Moussala. Mais maintenant on a pécaté pour croire que tu es au-dessus de tout le monde, tu peux insulter tout le monde impunément. Car en toute chose, nous devons considérer la fin. L'artiste est une personne humble, car c'est un agent social. C'est un éducateur de masse, et nous devons le prêcher par l'exemple. Chers membres de la famille, chers tous, nous vous disons infiniment merci. Chers amis de la presse, nous vous disons merci. Vous avez accompagné cet événement. Banda Boyokaki Samboya ya Chani, Bandeko ya Poto, Basanganaki, Bandeko Kishasa, Tosangani, Poto accompagné Ndeko Nabiso, Awa Tokumina Minita Souka. Merci pour tout le temps que vous avez consacré. Merci pour le sacrifice que vous vous êtes imposé. Nous sommes venus prendre le corps de Gianni. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Là, vous venez de suivre Maloba Palaso Elombe. Ngala Rolobaka Aboye. Mututu na sena mokili o azaka na mabene azaka na malamu na ye. Mais vous tandis tout le lia Gianni. Nga peut-être personnellement na mona na matanga ante parce que déjà avant ba kundala, avant ba bisaka na bande okende. Mais tant na tel na bi non. Ce qui est rare et cher. Nabi Kaïd Mokonde avec comme on a pas matenga azaka na Karine. OK. Noyate. Noyate bakundaka ya Gianni. Na qui peut la kunda ya Gianni. Ah bah oui hein. Ah ben oui. Je suis Gemma Bélé, la giga, la star, votre star du moment, c'est moi. Hein. Vous parlez de moi par-ci, par-là. Non, on a dit matin, mais en tout cas, vous savez bien. Et là, c'est que nous n'avons pas de combo. Nous n'avons pas de combo. Vous l'avez dit, nous avons combo. Et ça n'a pas de plaisir. Ça dit non, ça va bien. Kitoko. Bon, continuez. Bino, vous comme des esclaves nanga. Bino. 2024, nous avons bino ka to ja. Famille Bota,
avant de côté maman Belgique non peut ça merci mingi na Cardozo mille esprits Cardozo yaka maman viens Cardozo soit kiti Cardozo au moni geste oyo sali pour mon toi salango il faut avoir une grande dame pour mon toi salango ça moi ça motema munene moi ça bolingo Cardozo au continue na TikTok au continue ka fan moko boy abota mwana e apese kombo ya Cardozo quand on a ba image yango ne leka ba pese kombo ya Cardozo akufi Cardozo ngo ko akufi okomi bolukela nga adresse s'il vous plaît comment est-ce que ngona ngese ngani tango le bon effectivement ok si koluka ti place wana mwana nazali et opesi enveloppe na yo tala ba comédienne ya boyende to lingi ba comédienne o baza mitema ya mama Belgique oyo azali wana ke pona buzz azali pona kofinga déjà Cardozo TV yango wana ekomata c'est dit amise mbongo nene ti ba comédienne ti ba miza nde ba Belgique ba biza do yepena ko alandi lokola la patrona amise mbongo na komba film mais yo neti yo na matanga baye na matanga na yo pona obite matanga yango ye ya yanga na kota ka matière tina matanga ka bao tefera le quoi na ebite na eba ka ba ekolo peza kana mo charisme na la mola mongo moko ta perda le quoi mitos o perda tina matanga o perdre tina matanga valeur exacte yango fo bozo ka ba 12 moi ba 12 bozo ki toko na lisa ba camarade ozalata pour camarade asola ko sa mninga ni bongo ta et so bino poani et puis bevite ba neko ya ayaki matanga bonga ayaki papa moko mbote na ndeni oh e ko lela ya jami soka kutenyo liboso ni apeso mbote soko za musika lekiyot il faut ça ni ayaka ranger à côté ranger apeso mbote abili ranger apeso mbote na ndenge nini yango na ndenge nini puis na matanga mbote maboko pola nini e bo so aya bongo zo pakoli mo eloko mo betango pesa ka mbote be ezuye faut mi batela yango monsieur bozu ba mbote musika kenda bongo et puis le reste là plaisir na maman la ngata ma superstar vous moni nga mema ki presse era ok vous moni nga mema ki presse bi o saka tembe na succès yo succès la mafinga te succès na musala beja na succès na mafinga te na musala afinga ka mutu te asala kande musala koma kande ba filme ko succès nende yango wana yango esala kitango yeba tout ba caméra to eli boso Belgique yango ndo benga lampada ya benga leadership naza leader ko yo tutela comme micro peut que to zo matière ma finga ko Belgique matière était avali nae alela nae mais biso kula ka choke to la ndela ko lela nae soka leli mutazuna ngo point to mwe mama mseketi dor na bi si fait maman soko banga ala mutazuni pena ko lela ne pa mama misu dor na bi mama nanga bosakana na ba cité onga cité na cité ma finga cité ya ko ni ba minga na film okoma film te sanga film ni to like to la mtobino film nini oyo gabe de mitos akoma exact film nini oyo tete akoma exact mais Belgique on attend ka miss couple à danger ma belle-mère ma mère mon âme n'est pas partie kin makambo mona otanga master o mona otanga ba film Belgique na kangi miss mi ya madre ta la kangi ka miss lopangu oza na carnet d'adresse te carnet d'adresse dans ma finga au 2024 bon finga Belgique na nyonso mais Belgique au mata aujourd'hui madame Belgique lelo boye ana Europe c'est-à-dire ayoki kolela ba fan na ye asanga mbongo te okende Europe ango mais c'est lui qui kamba temps et comme un calendrier a commencé sikoyo na poser comme madame Belgique avant akenda ngo fallait attiquer la biso na gibestière au moins na coffre fort fa attiquer la biso ba film na biso moni ba film na biso o ya biso OK non ya kei mais on aura le temps de regarder et de regarder toza pour tozangité c'est ba fan ni ba o lia bien biso to lia bien parce que ba film là sur le marché et bongo bino et bongo bino yo kei poto ana sima délige
Toujours na ba histoire ya Zigou. Kolo ba histoire na oyo sali Zigou. Zigou mtasanga ba sundiata ba style wana. Ko yo oyo ko sala ngo ba komeli yo pekaka, ndi kai mpoko ma rappel déjà te ba komeli yo. Ah, mamu teke na sola ki na voisine na yo, mais seulement na zande bien éduqué. Pour ma voisine na lobaki so na lobi on ka ba o supporter te, mais na sola pe na voisine non. Ko ta tembete. Na sola la voisine non. Et c'est pesangai. Mais non pesa ngo mutu moko obeta ngo e ponga na ko loba ngo te. Bon, tout le maman la biso. Belgique quand il a patron à Poutine de l'écriture, maman Kyokyo, maman Kyoma, article écriture n'a défaut, la belle femme, moi ça ne la mino, moi ça va forcer, discrétion toujours, tout doucement on avance. Dans 2024, au forcer l'autre. Belgique en 2024, au exploit na exploit. 2024, 6 ans il y a Belgique TV. Ba cadeau sur cadeau. Surprise sur surprise. Tala banga moi sur abuka mabolongo ni chaque mutu asamela. Tant yo sel ba kapala masinga ya fuka mi Seigneur. Na sale le côté Nzambe tala bateau. Nzambe tala muto. Tala banga mutu ayebi mambwana. Sala ka mingi banga mutu atanga Psaume 91. Banga mutu atanga Psaume 59. Banga mutu basala atala Psaume 112. Tala au certificat ko ba retour à l'expéditeur et ko betama. Ça veut dire d'abord longola binemi na nzela na nganga na leka. Ça veut dire ennemi na ngai na gauche na leki na droite. Ennemi na ngai na droite na leki na gauche. Le to puta na te parce que Dieu est ma protection. Azo protéger nga. Madame Belgique, la patrona. En tout cas, on prend d'abord comment est-ce que ba Madame Belgique na mboka ya bela na ye Belgique. À quelle Belgique? Oh, Belgique. À quelle Belgique? Bruxelles. Quand bébé, hein? Ok. Tout au moins extrait. Moi, accueil. La présence, il y a mon comme ma maman. Vous voyez, Karine Pala, c'est ma maman. Karine Pala, c'est ma maman. J'ai mal tout le monde YouTube. La Kenya, je vais conseiller Karine Pala. Donc, c'est ma maman, en fait. Bazane kuna na poto na Belgique. Bazapela papa na pesi notre maître, notre papa Calais, Bambote. On comprend l'image. Et puis ton nom zonga. Bordité, birin. On prend et puis on va revenir. Voilà les combattants de la presse congolaise. En direct. À Bruxelles. Bon, Bruxelles, je suis là. Au sol de Bruxelles. Tout doucement. Tout doucement. Plaisir à ma casse. Je dis les combattants de la presse congolaise, Félix Aguibino, en direct qui est à Bruxelles, les aventaines. Et vous voir artiste na bino boninga mingi na kombo ya Belgique. Donc c'est ça. Vous frère au tika ngote. Oui, non, tika te ba. Aux hommes tika te. C'est à vous de là là-bas. Vous c'est Malilia. Ça va. Maman boy. What's up, Aki? Ah, oui, hein? Ok, allez. Et que c'est passé. Bienvenue. Merci. C'est bon? Ah non, bientôt. Toujours.
Bonne personne, les lois de Bruxelles. Gaz habits. La mérité. S'il vous plaît, faut la là. Gros bébé de la presse. Maman a bien noté. Merci, demain, gros bébé de la presse, c'est pour la macasse. Gros bébé de la presse, c'est pour la macasse. Sans délégation. Sans délégation de. Ah, président, on dit que vous avez une polémique. Même bien, on a besoin d'une polémique. Il y a un côté à mon sans délégation, ça veut dire que je suis dans la délégation. Ah, on est comme musique. Si tu as un fils, mon il dépasse. De la manita. De la manita. C'est le départ. Hein? Oui, c'est Pour poser à mon tour, pour poser à mon tour, madame. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. La côte à la prière. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Voilà. Coach. À Bruxelles, hein? Oui. C'est bon. Ah, C'est c'est bon. fini. Lola. Ah, déjà, il y a Lola. Lola. Ah, il y a Yesua. Lola, c'est bon. Afrique développée, c'est bon. Ok. Vous avez un mon rabatteur, c'est Sylvie. Ça va, non? Voilà, le combattant de la presse congolaise, Julien Boutarata. Aussi, ça déjà, tu as un problème. Pas que tu as un problème, sans comme moquette. Tu as un problème, sans comme moquette. Qui fait pour la terre? Donc, je veux dire, elle n'était pas habituée. La sentir. Pas habituée, il faut la connaître. La sentir en haut aussi.
omoni biso tome toza ndongo omona biso tomelaka masanga te mais tosomaka bachafal po tokabela bato Mbote maman. mbote papa Maman, ils ont mission tala lelo. Votre impression par rapport à arriver à Star Mabino Bela à Bruxelles. Nga sepeli. Nayebisa bino boye boyoka babiso bajelima ibele ndi toza boye tocréa bafamille moko boye oyo ekabwana te. Ça veut dire jelima ibele aya na YouTube azala leki ya bayaya yaya baleki. Pourquoi je dis ça? Ka bino lelo boye na génération ya bampuku nde bobundisa nga. Mais à part singa olingi nini, à part nani bino génération ya bampuku, jelima ibele aza aimé na bavie na ye ba Alain Dele, ba Francis Iba. Et puis napesi merci na mon boss tala lelo Julien botala tala tala lelo botala tala tala lelo. Merci beaucoup, merci. Et bah nga sala base na famille Bota na zapi na base ok ba voke la nga msoko boke la nga le mamobe na ebi ete tout est continue. Oh suna j'ai ma joie ngabi bon. Merci na Julien Botata pour l'encadrement. Merci na Julien Botata pour la musalo sali pour la ndenge otiaki pena matériel na yo pour la kwa kei parce que maman na biso azam ta matana te pour soka annoncer kaka non nazo ya Belgique bebi ndenge aéroport ani ngai tonda kolo kwa azam ta matana te azam ta komi lakisa te ya sala makam na silence ya azam ta kimia mutu ya pole amta pole bomoni la caisse chaleureuse bomoni wana ye na ndeko na ye Karine Pala Wenge bayambani. Est-ce que nous connaissons les années? Karine Pala star, Bézi star. Ça veut dire que Bézi au Pénézan dengue la patronne à Poutine de l'écriture. Poutine a télémi, maman Karine a fini le téléphone, a filmé les kinae, a qui m'a bêté. A monté que non na Karine Pala na joué na ba groupe Salongo na le na ba groupe V12 na ko filmer Belvité. Do asimi téléphone sengonyo so ado filmer Belvité. Bolinga boyende to lingi entre les sœurs. Ko se loko mobe na motema malamu na motema bete na rancœur te na haine na jalousie te. On filmer les kinaye na jalousie te mais pas star. Yo ko na ba Europe là avant Belgique mbala liboso kende. Depuis que Sarah to la mbote na bi que Sarah to la Nzambe na ngai. Te na moni lo kwa kaka. Kabo. Na meliango. Babiloko abonde Gabé de Mitos il faut ça là. Et ça le coup la correction ya Gabé a pesio. Correction ya Gabé a pesio yangoyo. Ya Gabé, moni correction ba pesio yangoyo. Ça dit Belgique à un aéroport. Mais mutu le quoi Karine Pala. Akeno non Antonium. Karine Pala bazo filmer bango azaki na esengo. C'est ça la famille. Bakutani na musala. Oyo azeko na ye. Ozo na famille bakutani na musala, bakomba ndeko na musala. Ezo te akaba Gabé de Mitos. Et te akaba banani oyo. Bozo te ama parce que bokolisi ki motema mabe mobe ya gratos en fait. De bokolisi mauvais cœur. Année oil. Bomoni année oil. Bomoni année oil. Année oyo. Bandeko babolingo.
nzambe osala na bevi makambo oyo bino bokoimagine te nzambe osala na bevi makambo oyo bosutuka esalami nzambe alola osala na bevi makambo oyo bokileta pourquoi aza motema mabe te bato tu bafinga ye boye balia bambongo na ye bato tu bafinga ye boye atia bango na casting bato tu bafinga ye boye akabela bango en cas de problème azwi matanga apesi enveloppe aobela acontribuer ena bato mosusu baza wana boye beza sala bango bolamu so bayelelo na caméra bobenga banani neti doka papa blaise lukano bolamu oyo beza asala mpona ye mais soki ayolo bango na télévision boloba nini na yo mpe okomukala bezi mivo abomba na abi nanga leki nanga tala boye bonga ebongo moto bafingaki mpo ani moto osala bolama boye bakolege nde bakomede baye ayambi bango na restaurant si baye na restaurant nyonso bameli ata 50 po babimisi te na frais ya madame Belgique kote kuna Leya Ndaya ayambi bakolege na ye parce que Leya Ndaya aza jika Leya Ndaya aza jika Leya Ndaya ayambi bakolege na ye jika bezi mpe aza jika omo ndenge na osepela makambo yango po bakomede mosusu bazonga lelo na pokwa mosusu bazonga lobi samedi elobi vendredi mosusu bazonga lobi kuna samedi ko bakutana esu na madame Belgique esanga bien na osepela makasi 2024 oyo eza lipamboli mpona madame Belgique bino bato oyo bondimaka teke nzambe asalaka na mafinga motango boofinganga boopuse nzambe asalanga bolamu tant bootonganga pour pousser à Dieu de me faire du bien tant booloba mabe mpo na nga boosinda nzambe acontinue kopambolanga ntongo midi pokwa to bino bofandi bookanisa mabe mpo na nga boosamaka mabe mpo na ngai et Dieu na tour na ye azopense kosalela nga bolamu moto akokwesa moto abevi na se aza te ata mofingi 5000 fois mpo mona kaka eno bato ba bandoki moto asi akomi na poto bacommentaire nini mokuna bango eza te bacouleur ya valise nga bitala tala bampuku bokende na bilo mo eza banal bokomi ti na couleur ya bavalise yango bino botanga te na kati na bino ka motu moko mpe atanga azalaka te parce que chaque cas il y a des exceptions. Ce qu'on a bakouk exception zate, je ne pense pas il faut exception là parce que la carte de bakouk il y a des femmes des entrepreneurs, il y a des ministres, il y a des députés, il y a des enseignants, il y a ceux qui banane des professeurs na carte de bakouk. C'est pour cela que moi exception ko qui bozo ba yamne comme le ka moi trop beaucoup la na ba valise. Comme on nga besoin nga ça net ndeni. C'est à ça la nuit. Atum ba valise ne atem biloko na ye. Bamemela ke kuba valise ngo yemoka ka télé na kangi photo la couleur à valise ndenga bio na sepe na la mama pour la mama boit moi nchwaka a poster pour ça na naître la mama page à la mama en tout cas merci na yo bébé a ke poto mokile ningani batu maso ba osutuka yango nde to lingi bosutuki ya boye yango tolingi moi bosutuki ya boye yango tolingi bato basutuka « 2024 ntango yo ofinga nga nazo avancer ntango yo olukela nga malheur nga nazokende na nga kala 2024 tosasu baguerre ya koswana te tosasu guerre makambo emonana komafina kitoko nzambe apambolo voyager yo moko na bafrère na yo sans délégation sans oyo batindinga sans oyo bameminga po moto amemaka wana aza na motema monene un jour akolemba mpe osuka ndeni amonaki ovolela bapropre zele na yo asutuki mpe maman ok félicitation c'est ce qu'on veut pour ceux qui nous tous héros déjà le lobby d'amatana n'était bandé que non maman ok des poteaux t'as la biso kimia ouais nga na yebi c'est depuis na yebe que mère ok mais ya ko kolongwa
N'avait pas depuis 18h. Parce que je suis talana, n'anga sani. Na zuka photo il y a la patron na boka na statut na teka ba cœur na tiba ba OK na tiba boy. C'est une façon pour moi de ya la saka esengo nanga. Parce que na mutu a discrétion, mais bino motima. Motima moto bengo parce que lo mobe oyo ça ne vaut même pas la peine. Ya ngala na tako finga bino te. Na za ta la beauté parce que na temps oyo ndé na zabo non considérer que non na la star na bino. Partout beaucoup de gens ont des zala pour le loba. Ya. Vous venez au chaîne na bino place et donc qui ne te fait battre. Vous maman la bino maram to yo parce qu'il y a un plan sur il y a sauté à le kuta. Maman la bino ko muda sa ko ne sous makasi à côté na cour de danse ko na Espagne. Vous venez makam na bino nani. Pour tout na maman la bino avenir ya chaîne wana eza wapi pour chaîne ezo limwa to mo la chaîne ndenge ezo limwa. Vous avez la matière que dans le but, il y a qu'on a dit que ça poussé. Na belle non le babete et c'est vous avez la leçon de morale ni européen ça. Même si on ça la batu reproche. Au contraire ça la batu reproche ndio ça la qui en atteint et c'est vous crédible yo. Vous êtes crédible pour fan na télé pour le ba comédien qui non. Mbala nga liboso namona ke ba comédie ba sangisi mbongo après bango moko ba ke ba vanisi mama vasina ba bani ko kabola mutu mbongo moko yo neti ko pesa na ngole so de morale yo ese mutu akala makama sola lo ko pona ko ni ba na internet mutu e moko za kama beni azala tsango belge yo kana leso de morale pesa nani yo ese obino ngala bani emo bwe mutu ala mbongo mwana sima mbongo tine bo komisa motema na ngana suka foka na simba bini. De bon le mot comme Yisso. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, et c'est. Malgré que acte est bien été parce que na Kinshasa les longs qu'on a comme tout la mouki to qui s'en ma bête nza ba bateli bon. Même soit les baba policier. Pour qui Kinshasa les lots. Ba yebi ke mbongo mo na kata ndako ba côté là bango. Mais heureusement peut-être balala kité ba policier bazala ki ba mbala ba pombe bazalaki nzamba bateli pe bango balamuki nango tina tongo lelo. Mais c'était une façon pour la ba comédien ni bala sakina to sali makambo na ndenga bosembo. Mais soki na zu calculatrice na biso yango wapi yango to sa calculatrice to zu $10,000 $10,000 moins 2500 2500 après si maman moins 300 y avait moins bana il y a 500 bana baza à 7 3500 moins 3500 ok moins 2000 ça va 2200 après si bana kuna là moins 2200 ou après si bana nzambe na ngai ona sande fona ba pasa ka wapi moins 2200 ok 2200 ba pesi bana kuna est-ce que 1500 na 1500 wana ndi bazana ba pe na droit carburant ba pe na droit crédit baza pe na droit nango pour so basangana ki pete pona ya jani mais alita chama la prêtre alinga pati na mbongo wana te ayebi ke na ba relation bien la relation bien la jani na pe na relation na ba président sai na ba comédien mususu ate 10 000 et choisi ma tata so choisi ma tata ayo alita chama la te choisi ma tata ana mutu ya président sai mutu ba ya banani ya jani fai etikali 1500 kona 1500 na ese ata mai ba ko melate yo liya kam ko tsaka mbongo na komba be ya Belgique to mais il faut que ça futa na mbongo yo mutu pesa ba Belgique 10 chaque fait mu pesa ba Belgique 1 dizaine ya makabo to finga na kombo na obi ya la patrona na tindelio mbongo madame na tindelio mbongo na Orange Money ou bien na Airtel ou bien na Idnaria ou bien na Western boni buzoba boyeko boni buzoba oyo ba mikolo ko papa de vous le quoi camarade na yo
Est-ce que mon bal aux gens d'accord quand papa divorce? Mon bal aux gens d'accord quand siatula, mon bal aux gens d'accord quand apo firin dit le parfait de bonne odeur. Mon bal aux gens d'accord quand ya jo yo. Mon bal aux gens d'accord quand na ans, na vitesse, na 2 minutes, na présence de voix. Boni ba jebo ko essayer. Tout le monde a libéré na binoté, Karine tout le monde a vu qui coule, maga déceva, mais tout le monde a quand même. Tout le monde a boss de là. Fiti to ebité. Mi balu abino, po ngande na zabo. Na vie na sala maternité, mo so na sala maternité bo mo mbali na na bana la maternité na internet. Bino mo zaba matalana. Tout le monde a mobile na. Ne bois pas ça finga ba vite va batu, ba para batu, bana batu, bande quoi batu, mais c'est la honte franchement. Et ça Sony Yaya, vous avez matière yango wana. Bine fu bon lobe lamba belvi alataki, bon lobe la suki ya belvi, bon lobe la valise ya belvi, bon lobe la sanket alataki, bon lobe la pe sac alataki, bon lobe la ko seka na ye, bon lobe la ko yamba na ye na belvi, fu bon lobe lango. Parce que yinda zabu, on sa ne tout, yinda kiana. Ata na pona matana ti. Ole kitoko. Amela kitoko azalez akende ko pema ati opema yaya akozwa moi repos a travailler trop yaya apema soki mère azongi akotala pe bato ya Asie atali bato ya Océanie akotala bamboka na nyonso mboka na motema mama aza mama ya bato nyonso Aokene pe Afrique du Sud, donc maman c'est à tout le monde. Ce qui t'a épais ça mi, bapel les côtés linga moi belé. Maman ce qui t'a épais ça mi, place tout bon ngabo la maman à koya. Problème lié à on incarné. Carnet d'adresse et puis agenda naïe à classer karaké, boé à travailler dur. Mon temps au coup à créer pour créer. À créer penatant. À créer. Yaya, tout ça na bravo, na trophée na bravo X ya wana ezo kabiso na ndako. Tout ça ba caméra na biso ya cher et outil poto ya numérique. Zambe. Tout ça biloko na malonga. Fati béton alekini na boulevard cortège atala boye Belvi wana. Ah bon? Parmi les 50 femmes qui inspirent. Elle est comptée parmi les 50 femmes qui inspirent. Nous sommes en année 2024. Il y a beau à poser. Il y a Gabin. Yo, si quand on a fait une mission pour la Belgique, il y a des mater le cola pongo, on mater le cola flèche, yo zalawana, tikalawana mukala. Tikala na mukala. Nga na ka soni ko simba bana mike internet oyo bano ba ye lobi na sima na ngai awa bano ba ye lobi awa na ka soni nga linga YouTube ezala kwa diaka ba Kardashian na ba équipe nationale mais na mona comme si na tango na biso lelo ndie eza bongo te ko nga pona kota na pa na bino eza mo pasi pour éducation na nga e permettre nga te parce que je n'aime pas papa aza papa aza pe ya pacha te. Ah, il y a un jeune garçon qui papa peut être responsable, c'est-à-dire il y a beaucoup là quoi. Mais je n'ai pas ma et puis pour votre information, la star na bien. Ça ne veut pas qu'on ait tchétchéri. Wapi avec la oh, na tchétchéri bo lukanga jemi ma idée. Oh là là. Bo moninga te na veille bo lukanga l'enterrement. Ba de ko ba te bo moné bangote. Bo bon. Ouais. Oh, si tu as rendu l'engiboué, Karine Mokondi, tu n'as pas boué, Karine. Nous comprenons au temple quand la voiture, on tombe la yango. Car yango, quand on sert en application. Mais, comme sous moi, Jean, moi, mais non, tombe la yango. Bon, on appelle la yango, tout ça, on bon TikTok. En tout cas, merci beaucoup. Je ne voulais pas être long parce que j'analyse yanga mokoto soit nabino, mais seulement, je veux seulement dire. Famille Libota, on a de la chance d'avoir Belvi comme notre mentor. On a de la chance d'avoir Belvi comme
notre maman. Alors je vous demanderai à ce que vous pouvez savoir confiance. Sorry. Vous pouvez savoir confiance dans tout ce qu'elle fait. Continuez toujours de prier pour elle. Matin, midi, soir. Vous tenez ma bonne demi. Et je crois que les dieux des innocentes, même si la cabale au sel pour la nuire, elle a des explications à personne. Elle ne parle même pas. Tout ce que vous pouvez dire sur elle. Et puis la solution est bon, c'est ce qu'on a mis à la Belgique. Belgique m'a collé poussière. Belgique, bon, peut mettre à non. Il y a un Belgique, à Salamokini, à Komotale. Oh, après ça va un dixième, aller ça va orphelin, aller ça va veuve, à Kabaka, à Sungarabatu. Oh, mais quand vous finissez, oh, on y a fait un bon à Belgique. Oh, vous finissez pour un oh, mais c'est la salle de bolam. Il y a un bon à Makam, oh, c'est bon, les affouilles à Makam, oh, à Malam, oh, Belgique, au Sala. Ah, forcété. Yagabe héros a mataka abima mati bima akiti asali psom akiti pour akende ata Turquie apam ata Dubaï na mbongo ne moko mais tala madame Belge ana maintenant à la seule Belge en côte de France à côté de fait Londres ce qu'à na temps pas problème ti mais ok ça mukuna bokimi yo bima sala matalo ndo sala rat bina ndongo bina ya yo ko bina na TikTok lindo mo le ko bina na TikTok pour comprendre que non lampada toi ta ponte biso David kandi carré hein toi ta problème té donc essayer nangana le même singo ça batu ba reproche même ngapete la mona ba partager qu'on a réseaux sociaux na CP na ngapete na mona comme si et c'est insécurité. Mais attention, on va comme ça la manière à l'opposé aux crédible après ça me concerne internet. La crédibilité nani essai. Mende pour na souksa na comme na souka par rapport à somu.com. Attends zamba qui là ba na image na yé. Franchement maman internationale za ma belle. Ne comprenez ni sous nos bienté, ne comprenez mon okono bienté, ni nous ne comprenez mon qui côté, n'a pas position de ma monter. Ah! Mamou international. Ouh! En tout cas, merci. Merci beaucoup à Exode Mikebi pour l'image. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à Samiga Amba pour l'assistance. Merci beaucoup à Noko Prince pour l'assistance. Merci à tout le monde. C'en est fini pour le code de l'analyse avec Gemma Ibele. Donc, ça fait sonora bail. Tout ça, mais pour la maman Belgique, nous avons sonné à Bateli. Kuna azonga pe na kimia mabe mweza la tenya sur la rat chitoko. On se retrouve prochainement. Au revoir. Bye bye. Sikofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli.
ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele.